azwaka message bakangi bango esika moko yaki place moko bato ebele za ndako batie bango bisika moko bazokotisa moko so bakotisi mutu kuna na kati oka mutu agangi après baye bazusu mutu moko meye aishapaki abimaka elekakala metala lelo ba efe nango ekomi kosala yango ndeko nanga bandoto tosakana nango te bandoto mususu koko olotango elekibo misusu esengaka koya kobeta sonnet d'alarme peut-être na bato pe baza nzambe so ko révérer bango ensemble to prier to bebisa misala nango metala lelo ba efe ebandi kosala alors ndeko makambo na saka na RDCT eza pe même na bamboko to fandi partout mais osema na ndenge ya bachobo na bakote ya ba Mexique kuna ba Colombia na bakata ba forêt ezo salema mais oyo komo salema na mboka wana ekomi penda oyo eza malamu te pe komi vis-à-vis alors tozana na bokebi nyonso na kati ya ndoto wana bandeko na ngai nzamba azotalisa nga nini eleki ba semaine na lali naza kolota bazopesa biso bazo changer biso lupango donc ndako po abiso ba système sous bafana na ba appartement mais biso toza na ndako ya se lupango eza munene mais bapesi biso siko lupango eza munene lisusu mais za clôturer na mabanga tout en tour nango ndako eza na kati mais na ba matite eza na kati mais ndako lupango munene pena mais babanga na bamba tout en tour nango siko tango tozotala ngo toko tala ngo po ete soki to sepe na otozwa et le temps tozotala na libanda quelque part ezaki wana mwa balabala namona bamindele bazaki ebele bazo discuter bazaki vraiment donc na dispute moko kosakana te donc chamaye ezalaki bendabika a curiosité na tali bango babandi kopusa na pembeni ndenge biso toyaki kote ya lupango wana namona lena bango azwi abendi tio moko boye omoni batio totiaka penda essence na station oyo totiaka essence na voiture batio ya ba station d'essence wana abendi yango mais station ezalaki place wana te tio mulai abendi yango asimbi yango tanga asimbi yango bando ganga abimisi almet asimbi pa etofinaka alinga perisa siko atutisa na mutu wana bat pandi ko kalime te ko sabote donc bato banda ko discuter basala nti bitumba bango nyonso nie bakomi ko banga neti ko sala boto ko sate bandi ko banga diete banga ta una ye wana ko koma na komi na talie boye da bandi ko lobana ye ko sala bote tanga bandi ko lobana mbara moko atali ngai akalime asimbi yango boti abwaki mbara moko almet tanga bwaka almet ti wana bato baye babendi ti wana ndoto wana ndeko nanga ekatani bandeko nanga ya Kristu vision ya ndoto wana elingi koloba nini même nga moko na mitunaki eza na sens nini na loti ndoto bato bazako bapesa biso ndaku clôturer na mabanga ndaku na kati et puis matiti na kati ya lupango et puis bato bamindele bazako discuter tension ezalaki ya makasi moko azwi tio abendi alinga pelisa almet eza nini et pourquoi batio wana eza nini eza na signification nini bamindele eza signification nini bandeko na ngai ensemble nga na bino tolinga toyeba eloko nini etalisi biso na kati ya vision wana parce que eloko nyonso ezalaka hasard te oui ekozala ndoto yuti pa nzambe aza ko avertir ekozala ndoto monguna ekotia confusion ou bien alinga détruire yo ekozala ndoto pe za makanisi yango tozwaka temps ndenge alobiki invoque moi na ko répondre yo pe na kotali so biloko eza caché na mifandi na bandi ko examiner yango alors na ndoto bandeko na ngai eloko nyonso tango yo loti ndoto eloko liboso il faut yeba il faut tala temps oni liboso passé période ni liboso passé et situation ni actuelle ezo passé na présent ou bien o ezo continuer na kati ya pays na kati ya ba continent na kati ya monde na vie na yo na famille na libota na yo na mariage na yo na ba activité na yo na musala na yo oyo nyonso ozo sala tout en tour na yo il faut yeba nanu mikolo ozoleka nini pe ozo sala ozo prier na ba sujet nini biloko tu wana ekontaka mpona kosunga yo koyeba olimbola ointerprete ndoto na yo
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et Zalisunga Otobengi de Koramino simple messager de Dieu, le frère Jean. Bande konaï li sous na message oyo nzambe azotal sabiso nini ezole kanamokili ete nini ope tokoki kosala to ebi Bible eza kotali sabiso le binabiso que vous connaîtrez la vérité et la vérité est ko rendre biso libre. Binabiso que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est toujours faible. Et c'est pour cela, bandeko, nakanisi moi tant ezumingi metoebito a toujours, on est toujours ensemble. Lelo na yeli sous un message ko talisa o nzamba zo talisa biso, lolenge nini ete mokili ezali ko kende balobi que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Nzamba alobaka na ba forme ebele. Yango ete pona ko kota na message na biso bandeko na ngai tokolika ete totonda nzambe pe tokoti na message na biso Éternel des armées Dieu tout-puissant créateur le seul auteur. Papa te remercie pe totondio pe topesio gloire topesio lokumu parce que ozali nzambe tiko za na biso bandeko kino suka topesi na bandeko no subazo passer na batant difficile mais toyebi oza nzambe ya solution. Kumba mana yo sanzura mana yo topesi nyonso tika ete message oyo Seigneur oyo toza koloba Seigneur ete utiliser monoko na biso pe opesa biso maile pona kozala esprit discernement koyeba eloko nini tokosala ete nini tokolika pota to sorti toujours ba plus que vainqueur na ba situation o toza nango to sengi nyonso na kombo moko ya Yesu Christ zambikisa so pe to sikoloba amen. Eh bien, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nini lelo to ekoloba na message o nzambe atalisi biso ezalaki oto bengi ba semaine utikoleka nzamba zotali sanga na kati ya songe ndenge na Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Songe yango ezali nini ndeko na ngai tosakana na bandoto te soki na ekoloba message oyo tala makambo situation oyo ezopase actuel na kati ya RDC. Mama na ndako azwa message oyo eleki pena kala nazo rappeler tangu nazo yebisa azwa kyango pena kaka ndengo wana mais lelo sikuka komi pena ko bake non ezaki makambo ezaki vrai azwa ka message bakangi bango esika moko yaki place moko bato ebele za ndako batie bango bisika moko bazokotsa moko so bakotisi mutu kuna na kati oka muta gangi après baye bazusu mutu moko meye aishapaki abimaka
eleka kala metala lelo ba effet nango ekomi kosala yango ndeko na nga bandoto tosakana nango te bandoto mususu koko oloti yango eleki bo misusu esengaka koya kobeta sonnet d'alarme peut-être na bato pe baza nzambe so ko révérer bango ensemble to prier to bebisa misala nango metala lelo ba effet ebandi kosala alors ndeko makambo na esaka na RDCT eza pe même na bamboko to fandi partout mais osema na ndenge ya bachobo na bakote ya ba Mexique kuna ba Colombia na bakata ba forêt ezo salema mais oyo komo salema na mboka wana ekomi penda oyo eza malamu te pe komi vis-à-vis alors tozala na bokebi nyonso na kati ya ndoto wana bandeko na ngai nzamba azotalisa nga nini eleki ba semaine na lali naza kolota bazopesa biso bazo changer biso lupango donc ndako po abiso ba système sous bafana na ba appartement mais biso toza na ndako ya se lupango eza munene mais bapesi biso siko lupango eza munene lisusu mais eza clôturé na mabanga tout en tour nango ndako eza na kati mais na ba matite eza na kati mais ndako lupango munene pena mais babanga na bamba tout en tour nango siko tango tozotala ngo toko tala ngo po ete soki to sepe na tozwa et le temps tozotala na libanda quelque part ezaki wana mwa balabala namona bamindele bazaki ebele bazo discuter bazaki vraiment donc na dispute moko kosakana te donc chamaye ezalaki bendabika a curiosité na tali bango babandi kopusa na pembeni ndenge biso toyaki kote ya lupango wana namona lena bango azwi abendi tio moko boye omoni batio totiaka penda essence na station oyo totiaka essence na voiture batio ya ba station d'essence wana abendi yango mais station ezalaki place wana te tio mulai abendi yango asimbi yango tanga asimbi yango bando ganga abimisi almet asimbi pa etofinaka alinga perisa siko atutisa na mutu wana bato bandi ko kalime te ko sabote donc bato banda ko discuter basala neti bitumba bango nyonso nie bakomi kobanga neti ko sala bato ko sate bandi ko banga direte banga ta una ye wana ko koma na komi na tali ye boye da bandi ko loba na ye ko sala bote tanga bandi ko loba na mbara moko atali ngai akalime asimbi yango boti abwaki mbara moko almet tanga abwaki almet ti wana bato baye babendi ti wana ndoto wana ndeko na nga ekatani bandeko na nga ya Kristu vision ya ndoto wana elingi koloba nini même nga moko na mitunaki eza na sens nini na loti ndoto bato bazako bapesa biso ndaku clôturer na mabanga ndaku na kati et puis matiti na kati ya lupango et puis bato bamindele bazako discuter tension ezalaki ya makasi moko azwi tio abendi alinga pelisa almet eza nini et pourquoi batio wana eza nini eza na signification nini bamindele eza signification nini bandeko na ngai ensemble nga na bino tolinga toyeba eloko nini etalisi biso na kati ya vision wana parce que eloko nyonso ezalaka hasard te oui ekozala ndoto yuti pa nzambe aza ko avertir ekozala ndoto monguna ekotia confusion ou bien alinga détruire yo ekozala ndoto pe za makanisi yango tozwaka temps ndenge alobiki invoque moi na ko répondre yo pe na kotalisa biloko eza caché na mifandi nabandi ko examiner yango alors na ndoto bandeko na ngai eloko nyonso tango yo loti ndoto eloko liboso il faut yeba il faut tala temps oni liboso passé période ni liboso passé et situation ni actuelle ezo passé na présent ou bien o ezo continuer na kati ya pays na kati ya ba continent na kati ya monde na vie na yo na famille na libota na yo na mariage na yo na ba activité na yo na musala na yo oyo nyonso ozosala tout en tour na yo il faut yeba nanu mikolo ozoleka nini mpe ozosala ozoprier na basije nini biloko tu wana ekontaka mpona kosunga yo koyeba olimbola ointerprete ndoto na yo alors na kati ya ndoto wana nga na bino ensemble tolanda na expliquer bamindelo wana baza banani action wana esalamaki nini mpe ndako wana eza nini elingi koloba boye na bosungi ya Saint-Esprit nde bandi kotalisa ngai elobi na nga kanisa bien moto
et eza na nini almet eza nini et pourquoi moto akoma na niveau atia bato mosusu bazobanga bazoninga ata asala yango. Donc eza na signification ezoloba na kati. Toyebi na temps oyo tozopase eloko nini ezopase parce que mindele wana ezorepresente bakontina oyo tofandi, bitumbo ezoleka kuna, makambo basala pai na biso kopesa mindoki tobomana bakomi kobomana bango na bango, bato bazopesa baminduki bamindele, bato bazoboma kuna bamindele, et puis baza na même continent, et puis baza bato ya poso moko malgré pays mosusu eza mosika. Donc iko tasio wana oyo bazoswana wana tomoni oyo ezoleka na kati na bango lelo bakomi na badispute parce que eza bitumba oyo nayebisaki bino mpe nazoloba G7 bazobundisa membre moko akimi. Donc lokola akimi a trahi bango, il faut ba détruire pays na ye. Alors mindelo wana ezorepresente bango sikoyo tio wana parce que na moniki pompe ya station essence te, mais tio wana ezorepresente ni connexion ya iloko moko boy parce que tio ya station essence ekendaka tina batank oyo batiaka essence. Donc ezolakisa destination eloko moko tank wana batiaka na mabulu, ezorepresente aussi ba pays, ezorepresente aussi ba lieu oyo eloko mabeko wako kwa na kati ya mboka wana. Donc engolo banini tio eza connexion sikoyo almet toyebi bible ezoloba bien okoko zwaka match moko oyo tobengi tige moko almet otelemi na pays to na zamba moko ozwi kaka almet ono periso tie kaka na matiti ekauka eta wana nyonso tomona na bamboka mosusu nde beta ezikaka esali grand catastrophe. Donc almet représente d'abord moto oyo ezorepresente danger et oyo ezorepresente comme aussi bouton pour avant moto abwaka missile. Donc ba pareil centre de communication ezaka pa mosusu, donc bafandi wana bazoprograme papa fini bouton oyo kaka bouton rouge eloko ebimi esi baprograme destination ekona mboka nini ekotiabo ekoyawa ekokweya boda minute na minute baprograme yango. Donc ezali oyo tobengaka bandeko na ngai na message ya mindele ezali na tentative oyo ya esprit ya suicide. Donc continent oyo tofandi bandeko na ngai boyo kanga na bokebi bato yo balingi bamiboma bango moko, bato balingi ba détruire continent na bango moko. Donc ezali esprit ya suicide oyo ya continent ya bato oyo balingi bamema biso na 3e bitumba oyo tobengi guerre mondiale oyo ekosala nini ekoevoke oyo tobengi l'apocalypse nucléaire. Papa toyebi tango basolo ba nucléaire boyebi ba catastrophe nesala utana na Japon o babengi Hiroshima, mais wana siko eza double multiple ya Hiroshima tala catastrophe esala te ba beta on a pays bodo nyonso mwangani. Donc esprit ya suicide apocalypse zolo ba bata en fin tango bazo prononcer ngo ko apocalypse nucléaire. Donc ilo ba ke ba fin penda donc deti ba boma mokili mais ba ko boma mokili te nzambe mto boma mokili to mona ki ndenge nzamba boma ki mokili na moto yango bazo parler apocalypse na ba fin. Donc to zo fin to si ça donc to boma na kaka. Donc wana ezali parti o ya mindele bazo talisa na kati ya ndoto wana toyebi ete ndenge ezali wana bitumba wana na yebisa bino deja bato deja toboni oyo baza double oyo baza mibale contre pays wana esi bakwei bokoloba nanga ke papa yekuta azwi pays yango te ti lelo non bitumba wana epesi tata wana avantage akomi na mbongo koleka bato yo yekuta omone kendaka na ndenge wana po azokotsa mbongo so ya ba finir anga ofinir po aza na biloko makasi de epesi avantage pe aza koluka il faut a récupérer pays wana ekoma na maboko na ye. Donc batindi ba minduki ya ndenge na ndenge esimbi te siko bazolinga batinda biloko moko oyo ekosani eprovoke oyo ya sala makambo moko oyo ekozala même éclater na bisiko tozali parce que tomoni déjà ba échouer na makambo ebele
biloko na baluki bandi kozongela bango même toyebi dollar nga perdre otobengi valeur na ye suite ya bambongo otobengi brick oyo basali biloko wana tout eza ba biloko ko monter alors ba na choix lisu te mais to prier parce que ezali message moko eza ya victoire parce que tant nga na bimi na telemi devant bato wana ya mindele wana mundelo atanga moninga na lobi na ye mbala moko atiki abwaki almet donc elingo loba nini présence na biso présence ngana ezo loba musala nzambe ezo représenter moko nzambe présence nga ezo représenter pe yo ye ngai pe na babindele o baza utamona ko banga nzambe donc ba présence na biso ezo sala ke biloko ani sama te ba prière tozo sala eza ko empêcher yango donc yango atiki esalami te donc eza ndoto ezali message moko ya victoire mais tant to lobi mais to sala prudent le diable azalaka bati mais non abandonné ndenge to mona mutu alinga suicide bat bazo pekisa ko sala bote ba ko calmer yo omona pela ele moka ke yo ki bango me moka teli kamo pena do na ko kanga te abu ambibwakabi ndenge pe bango bazali yango to bi ke tout le matin to continuer à prier babi prier sans cesse. To moni papa on a lobaki ni to za na gueule amoni résistance makabu na bango presque mingi basali et marché te baby agenda la bango baby grâce à ba prière tozo sala ba kangi ba bâtiment mais ba comprendre te résistance en zo utawape parce que c'est lui qui est en nous et plus grand qui sont dans le monde après ça biso pouvoir il y a qu'on marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances ennemies oui pourquoi abandonner serpent même yé o to bengi nzambe na bango to kuniata ye même o ba occultisme ba o nyoso ba magicien ba sala ba babylone to kuniata bango même o to bengi ba kadia mpe bango ba lobi ke toutes les puissances ennemies o ba kadia mpe ba bandoki na to kuniata bango parce que c'est lui qui est en nous et plus grand qui soit dans le monde de konangai présence sabsezo ça quelque chose n'a pas ça ba message awa bis il fallait ça l'accident na autoroute des centaines de morts. Mais le Saint-Esprit il fallait yo ça pour biswana et ça accident ne ça le matin. Mundela nga kufa na rompwe makolo crampe yo suna komia camp sili action na zomo na pelande mutenga kufa. Ole kare tout a mutu tout ikar. Saint-Esprit bi to sala ki no na fallait yo pour mutakufa te. Ngana za munwari ya za mundele. Na biswana pe ba ndela mde ba ki ple. Ba no na ze peto gi ba 2 ou 3. Et ngolo balini. Eza na signification ni. Oyebi batu boni oyo sauvé na ba voyage sala ka ba avion kaka avion oyo mataki wana avion na ta même me ekokuya te eza mystère ya nzambe eza biso te no ba ko ngana za dire non eza mystère ya nzambe ou ya chana batu eza particulière na kati yango de konanga to telema na losambo to redoubler d'effort dans la prière alors pour un message ya ndako na kanisi na expliquer bien bouton tant ba fini missile pan ba programme nguna exploser alors pona ndako lupango d'abord ils ont représenté ndenge na lobi continent ils ont représenté pays ndako peut représenter pays ndako e représentera pe vie na bino quotidien bozo vivre parce que na kata ya pays batu bazalaka to mona matiti aussi représenter neti autodi batu to mona kama ekumisaka nzambe banzete kumisaka nzambe do et représenter aussi l'élément pays nyonso ezaka na bato pays moko teke ozaka na bato ndako nyonso ezaka na bato ndako ozaka na bato te mais sikoyo ndako représenter vie na bino onde tozo vivre vie quotidien na bakati ba ndako na biso na bakati ba pays na bakati ba continent alors tout entour ya ndako wana ya lupango na loba plutôt ezali ba mabanga pourquoi mabanga parce que ndako tozala ngweza ba brique mabanga d'abord ba obenga ngo nzamba za rocher Jésus Christ za rocher na biso donc eningi ko loba boy nzambe azako bongisa azako longola parce que balobi bazo changer biso ndako donc nzambe azako sala déjà zo préparer esika moko royaume moko ou pays moko ou continent moko oya kotia ba eli na ye oyo bakozala tout entour na rocher donc ye moko akocouvrir bango bakozala na tente na ye bako vivre na l'ombre ya l'éternel
de Dieu le Tout-Puissant. Donc, d'un côté, oyoke, batuna akocha bango mise en part. Parce que, ekozana bata moko oyoke, makamingi ko passe awa, ekoko zala otorobi, babiloko ba bombe betabi, bakufi ba guerre, ekozala pe physique, ekozala pe spirituel. Na spirituel, et ça limité. Mais, makambe kumu koleka na mboka oyo, ozomona ngo impossible. Okoko supporter ngote, souffrance, la crise économique, pasi, pauvreté. Donc, et comme nous voyons Sodome na Gomorre. Mwasi na mwasi, mobali na mbali, moto na mbwa na mbwa, nini, tout ça, babiloko wana oko supporter te criminalité. Et ko sala nini, toko kima. Mieko dunake no fa na place moko na boni, ezali, continent moko, pays moko, royaume wana, o ezali penda, bonzambe efanda. Nzemba zo préparer ba elina ye. Alors clôture wana aussi ezoloba ete mo bato bazo sambela na solo baza ba vrais adorateurs. Baza bato bazo vivre en sanctification. Baza bato bato amrana crainte de l'Éternel. Baza bato ba conformer la parole de Dieu. Ba koza la protéger au cas ya bakamoko ko yanza ba ko protéger bango. Ko protéger bango eza na côté physique, côté spirituel. Et cause à la lelo likampe ya akufi, mais akufi en Christ. Nzambe azui esprit na ina âme na eke na lit de repos. Isana baliwa musu nzamba permetaka. Ayebi peut-être averti yo ta musu mboka wana yebi ke azo bwa kelo kwa mabe longwa yo longwe te mais tant que ozaye ako protéger auto bengi âme na ona esprit na yo parce que diable abomaka nzoto corps mais nzambe mutabomaka corps na esprit. Yanga za le Dieu le Tout-Puissant. Donc yango na pesi exemple lo musu nzamba permetaka. Mayebi déjà que moi nanga kufi en Christ. Mais tu yebi na kata message on bazora sa victoire. Et puis tout monde na makao mingi. Ba pays mingi ba komi kolumona ba bima na bona bakamba buzo ba ona. Soko to continuer ko prier to bima na distraction. To prier pour na ba konjuana. To so mona ba prier réseau sala. To so mona ete moka wana baza toujours ko ke na victoire. Margué fort tout bazo sala et comme neti ba to ba kwena na vélo ba oka soni. So ba tiki donc e pesa bango bien te. Mais ba comme na ba difficulté. Yango ndeko nanga to continuer ko prier. Nzambe azali wana azapona biso. Ndenge na lobi diable abomaka corps mais abomaka esprit te na âme. Ndeko nanga eza makambo oyo to zwango sérieux, to multiplier effort na prière. To bima na distraction. Esprit o eza distrait eza bati. Ekoko ya butu moi. Mais tu yebi sire certain to lingite awebeba kuna pe beba pal na so bonga awa pe bonga to zana kimia bana so bafana kimia to lingi toujours la paix parce que to zana o to bengi Jésus Christ aza prince ya paix ce qui to zana pété biso moko mutu to so tikela adversaire nzela. Barobi ne donnez pas accès au diable mais tala ndenge ba papa na biso ba ke ko engager na ba paka mabe que to prier justice sans Nzambe sala et salema bango moko ba ke no sala ba alliance na mabe bazala ba victime au lieu ba innocent ya batu biso to vivre na kimia to ya Jésus Christ na kimia to lingi ba mobulu wana te. Et c'est pour cela nous continuons à prier à sa pesi biso ba arme ni so to zanango mais to so kota na distraction ba makamba futilité buzoba. Et c'est pour cela to continuer à prier bas biso ba tozo yeba to continuer à prier liwa atango yaka Nzambe alobaka likampe tango yaka Nzambe alobaka akwa verti biso mais parfois to zaka distrait parfois pe to kiparate ce que yé atali bo azaki distrait azu amna na esprit na yo yango mona permettre mais to robaka to komitunana zwa le col exemple no represa papa na biso ale moloto papa ale moloto soki alobaki akufa te nde tozana vivant aza vivant nde tozana ensemble Nzambe andoko lakisa ye bazo ngaba boma yo poison une fois deux fois eza persécution ba persécuter yo ozomon soki ayaka na poto ninga ayaka bazoka ba traitement deux fois trois fois kima parce que tango moni likamba marque wana sala exode ezali moye ya s'en sortir o moni pena e yindi kanga bisaka kima pour soki en tête à pays azana katwa na zoluka yo ana possibilité nyoso aboma yo
Po ye mutaka azali sikolo bake azo dirige mboka. Azana ba moyen nyonso wa kokitsa yo. Tomoni exemple na kopesa ya Jésus Christ. Tomona ange apparaît na vision ya Joseph. Alobi yo zwa mwasi na mwana bokanga bisaka boke na Egypte. Hérode azolinga boma mwana. Azitaki te afanda bi ikambo don na moni yango eza sérieux. Azwaki nini? A négligé te yango bandoto mwana pena Jésus abotami aza mwana oyo ke likolo ningani ba étoile bimi non. Ya bandoto ya faux ange. Acceptaki azui mwana bakei. Et puis babibo fanda kuna ti Hérode akokufa. Est-ce que nzamba za incapable au ba befana na pe ba obomete? Eza ndenge makambo esalemaka. Tumuni akendaki wana ti a résisaki a accompli mission na ye. Donc Exode ezali moyen sa sortie. Parce que Hérode azalaki na ba moyen so abomai. Mais asa mwana na nzambe. Alors to comprendre ezala makambo susu eyaka soki yo moko décide non ngai ya odai kaka. Soki na odai na odai. Nzamba ko pesa ngome tant yo kufa en Christ akoso amna. Ndenge to lobaka bolamu eleki oui akotala bolamu na yo des jours à vrais adorateurs bani na bia mon fils ma fille yaka déjà ça OK fana na dia de repos oyo ça au mérité okota lola pour ça déjà moto azepo c'est ça au diable loko alingaka te. Et c'est pour cela bande koranga tous à la prudent to tellement na mabondeli et toyebi ke makamnyo se zo le katoyali bana nzambe c'est lui qui est en nous et plus grand que celui dans le monde. La canisse comme la fin, to comme barasima, que le Seigneur vous bénisse, éternel des armées Dieu tout-puissant, papa to tonto pe to kumisio, to baby signo suezali playa monguna, contre bananayo, et contre oyezali esprit à suicide, ya bande korabiso Seigneur tika ezala écarté. Papa to zingi mokili na makila Yesu, pe na 4 kwe cardinaux, onyo seza volonté na ote to baby siango, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, et to vivre la paix, parce qu'il y a prince de la paix. Merci na nyonso pena spesi mabuta nyonso ete ozinga bango na makila Yesu pe bazala na sous ya protection na yo par le nom puissant de notre Seigneur Jésus et nous le disons amen. Bien, shalom shalom na kanisa kombarasima, que Dieu vous bénisse. Bye.